Mbote bandeko balandi nyonso, la criminalité totale na commune ya Bumbu. La criminalité totale bandeko na ngai na kati ya commune ya Bumbu. Ngai molobeli na bino Kongo Alenga mwana fumuki mbangu na ye bino lisusu pote ya solo bomeka kolanda ngai na bokebi. Nzambe apambola bino bandeko nyonso tu bokolanda émission oyo bopartage yango po bandeko nyonso bana ya Congo esika nyonso bazali bayebana comprendre qu'est-ce qui se passe na commune ya Selembao pe Bumbu. Bandeko na ngai ya solo mbote na bino esika bozali, kimia nzambe ezala kati na mabota na bino. Ndenge nauti koloba, la criminalité totale, parce que trop c'est trop na commune ya Selembao pe Bumbu. Bandeko na ngai oyo bozali komona na nsima na ngai kombo na ye sergent Eric, kombo na ya mboka bandeko toyebi yango te, me kasi ya solo atanke sortisa mpe ya kati ya commune ya Bumbu. Bandeko na ngai ndeko na biso avandaki na commune ya Bumbu, sergent Eric aza mapinga ya ekolo, bato bazali kokengela ekolo, bato oyo président de la république Félix Tshisekedi apesi confiance mpona kokengela ekolo. Papa na biso Eric ye azali kosala mosala na ye kitoko, avandaki bongo na commune ya Bumbu na balabala Lungweni, aye kolongwa akei kofutela ndako na ye na commune ya Ngiringiri. Papa Eric ayokaki ke ndeko na ye ya mwasi ser na ye bavandi quartier moko na Lungweni na balabala kuna ya Bumbu, awutaki na Angola na Luanda, azalaki gravement malade, ayaki na Kinshasa mpo azwa batraitement. Kasi ya solo bino moko boyebi nzambe soki alobi wana ezali mokolo na yo, mokolo na yo, ndeko wana ya mwasi ayaki kozongisa molimo, akufaki. Jeudi passé lokola ezalaki mokolo oyo bakendeki kolela ye, bazwaki bongo sale na kindinga na commune kaka ya Bumbu. Ndeko na biso Eric atanke azali mwana ya Bumbu, doki baninga na yo ya koli na bango, avandaki na bango na baser na ye, amonaki ke ye mpe ifo azala na matanga. Bandeko na ngai makambo za koleka na Congo, na République démocratique du Congo, il faut tokeba parce que na bamapinga na biso bacivile tokomi na danger. Ntango biso tozalaka kokola na ntango Mobutu, bandeko na ngai tobandaki kotambola mpe na butu. Mobutu asalaka sécurité, asalaka biso unité toya kobenga bapeme. Bapeme bazali kosala mpe sécurité na butu mpona kokengela koyeba kotala basoda oyo bazali kosala mpe criminalité na butu mpona kokangaka bato na ndenge ya mabe. Mobutu yango asalaka unité oyo tobengi peme. Biso tokoli toye komona na butu ta tozotambola, omona tokutani mpe na bapeme batelemisi biso, omona bokei wapi na ere oyo. Kasi ya solo bandeko na ngai sergent na biso oyo toyebi Eric, bana Bumbu baza kolela. Moye kutu tolakisa bino baimage ezali te, parce que bomona kaka bafoto mwa moke, pamba te oyebi kaka YouTube baimage bato bazali sensible bakoki kotala yango te. Papa Eric aye na matanga na kati ya sale wana na Lungweni, na baba Lungweni. Nzoka nde na kati ya matanga bino moko boyebi bato ndenge bayaka na kati ya matanga, moye bokontrole bato ezali te.
il y avait des infiltrés na kati ya matanga. Donc bacriminel moko bayaki kosala opération na kati ya commune ya Bumbu, nzinga nzinga ya matanga esika bazali kolela ndeko ya mwasi akufaki. Nzoka deux personnes bazalaki na kati ndenge bapesi biso information, deux personnes bazalaki na kati ya matanga wana oyo bazalaki infiltré. Toyebi te soki bato wana mibale bainfiltré wana bayelaki sergent Eric mpo baboma ye, toyebi te. Mais bacriminel opération oyo bango bakendaki kosala na bozongi na bango ntango bazali kozonga, bainfiltré oyo bazalaki mibale na kati ya matanga, moko aprovoke sergent Eric aniati ye na lokolo. Sergent Eric atuni ye, me ndeko ozoniatanga boye mpo na nini? Kobanda mpe bango babandaki kofongola ya bango masasi yango wana. Ntango groupe wana ezali kozonga, bayebaki deja bakoka kokutana na bainfiltré wana na matanga wana. Ntango bazali kozonga, baye kokutana na discussion oyo sergent Eric aza kodiscute na deux personnes wana directement. Bandeko baki na matanga oyo bapesi biso information balobi bacomprendre te, babandi mbala moko kobeta masasi. Bandeko na ngai, tala elenge ya mobali boye jeune aza nanu na makila na nzoto mpo aservir ekolo, akoti armé mpo na kolakisaki ya solo atanke mwana ya mboka congolais Congo ne Congo, mpo asalisa ekolo ya bakoko na ye babeti ye masasi. Kaka ye te, me babomi susu deux personnes. Kaka na matanga na butu ya jeudi babomi trois personnes, donc y compris na sergent Eric. Yango nga molobeli na bino bandeko na ye kobeta mbela oyo, pamba te trop c'est trop. Elobi ne mwanda nsemi toza koyeba te, ou bien président de la république alukela biso bamakesa bane Congo bakota na kati ya armée, toza koyeba te. Po sécurité eza lisusu te, na bacivile sécurité eza te. Bapoto oyo ya minda yango toya kosenga na président courant ekomi problème makasi na kati ya République démocratique du Congo. Électricité yango moto ezali nécessaire na kati ya mboka. Soko teli bakomi lokola Bumbu Selembao Makala, c'est vrai bozali kosala bango banzela baza kosala bango na bakati ya balabala, bato baza na sécurité te, bato baza na sécurité te. Toyoka loyembo ya bamakesa ndenge baza kobengana, bato bazali kosala mobulu, et surtout toza kotelemela mpe bato ya mapinga bacolonel bagénéral baza ko batondo mingi ya solo. Bandeko na bandi ndenge bamakesa balobaka wenda, donc bokende toza kobengana bafaux colonel na bagénéraux oyo bazali complice na makambo oza koleka, mpo toza koyeba te banani bazali koarme bacriminel na kati ya République démocratique du Congo. Député national provincial toyebi ke mama na biso Pepi Tokilala, molobeli ya bana funa bana ya Bumbu Selembao mpe Makala, mama Pepi Tokilala
criminalité eleki mingi. Bana bumbu basengi na biso balobeli. Balobi tobeta mbela epai ya molobeli na bango. Molobeli ya bana bumbu ezali yo mama Pepito Kilala. Tala dossier oyo. Ndeko na biso Eric avandaki na Longweni na commune ya Bumbu. Ndeko na ye akufi aye ko rendre ye visite. Ce n'est que normal. Mais ba criminel babeti masasi toyebi te ezali compte rendu na bango to ezali nini yango tolingi éclaircissement penza ya solo solo tosengi na mama Pepito Kilala honorable meka kolandela makambo oyo na likambo ya criminalité tomonaki ngai moko nazalaki mpe na yo kuna en tout cas tozali kosenga vraiment enquête esalama et surtout police nationale ministre ya intérieur Chabani papa Chabani tozali kosenga komi na Selemba Obumbu criminalité ezali makasi bacivile bazali koboma bango mais sikoyo ekomi bakomi koboma basoda bazali bango bato bakengelaka biso soki bakomi koboma bango mais finalement tokosuka wapi ti ekokóma na bino moko bapoliticien na bagénéraux bakolonel bakobanda koboma bino alors il faut boluka solution na likambo etali criminalité oyo bato bazali kobrake bato tomonaki biloko wana nyonso tu tozali kosenga vraiment boluka solution mama Pepito Kilala totiki makambo epai na yo atanke molobeli olobela likambo oyo na kati ya parlement na likambo etali criminalité mpe na liwa oyo ya ndeko na biso sergent Eric oyo awuti kokufa bontaba boye babomi ye vraiment esali pasi na biso bato ya diaspora pamba te mboka wana ezali mboka bakoko na biso. Merci mingi na bandeko balandi nyonso tu bolandi émission oyo bopartage vidéo oyo vraiment en tout cas trop c'est trop pasi mpe mawa mingi tala jeune na boye elenga boye bandeko na ngai ta mosusu aza na mwasi na ye bana na ye vraiment atiki bango boye akendaki na ye kaka mpo kaka akende koasiste na ndeko na ye oyo ye ayebaki awutaki Luanda ayeki kozwa traitement na Kinshasa akufaki yango ye akendaki asiste na matanga babomi ye en tout cas pasi mpe mawa mingi abonnez-vous na Congo Alenga TV bandeko tokomemelaka bino toujours masolo oyo etali mboka na bakoko na biso tokotikalaka kotikaka yango mpe te tokolobelaka yango kaka parce que ezali mabele oyo bakoko batikela biso nzambe apambola bino totikali toujours na batualité tokopesaka bino toujours batualité oyo ekoleka na mboka tokoyebisa bino yango merci mingi botikala malamu kimia nzambe ezala kati na bino merci na bandeko nyonso tu bana bumbu selembau baepe bazali koforme biso na makambo oyo eza koleka na kati ya bumbu nzambe epe apambola bino tozali wana mpo na bino tozali balobeli biso ofingaka bato te me toza kolobela ekolo mboka ya bakoko na biso Congo appartient à nous tous merci ezalaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumuki mbango tokomi bongo mbala nsima matondo ingeta matondo mingi